soki kuluna emati makasi eza mpe badepute bene nde bayokokrea yango koma yo ovandaka boye oyebi ke bana ya koto oyo na koto bayokanaka te yo ozwi bana na yo kuna omemi bango koto oyo mpo yo kozwa carte de lecteur ololuka basangana basola bakie kobunda bato bazoka wana presque savubo bazoka mpe misusu bakomisi depute ntango nyonso baye wana epa na ye mosolo ekokaba ozokomprendre bango mpe ya koto bamoni mosolo ayi kuna bango babaki mposa ya mosolo me moye bakoma kuna eyi te mpo kuluna ekokuna ozomona bapolitiki bayi politiki ebele ya bandalungwa baokasione kuluna ma nayebi bandalungwa malamu na botami na bandalungwa na boyi na bandalungwa natangi na bandalungwa nayebi bandalungwa malamu. Un problème où tu as rencontré, je vous assure, un jour, ça me mènera au sommet, comme on va se apporter la solution pour la parce qu'il y a des malades, il y a un problème d'insécurité, il y a un problème d'électricité, il y a un problème d'équilibre. Donc, vous trouvez là une solution. Mon projet de société, nous allons dans un moment en campagne. Nous avons la sensibilisation, nous avons la visibilité, la mission pendant l'ongwa, bandekoba et babiso. C'est ici que nous vous amenons. Dans le plus beau cadre jamais imaginé. De toute tendance, nos clients sont les plus privilégiés. Pour le touriste, vacancier, professionnel. Que ce soit pour le repos ou un passage dans la capitale de l'Afrique, Kinshasa, la Villa del Pirlo Auberge met à votre disposition des chambres ordinaires, chambres exécutives, cuisine propre, spacieuse, luxueuse, bien meublée, afin de passer d'excellents séjours au sein de ces installations. Où que vous soyez, dans les 4 coins du monde, faites votre réservation sur tous nos canaux de communication, téléphone, site web ou sur notre page Facebook. La Villa del Pirlo Auberge vous garantit une connexion Wi-Fi Internet et intranet haut débit. Villa del Pirlo Auberge. Dormez luxueusement. Bienvenue, fidèle internaute, il y a cléboa.com. Un grand merci à vous, un grand merci à la fidèle internaute, Bazola Nabiso partout. Merci vraiment pour notre soutien à Bino. Merci aussi à Pichou Mangayabos Leti depuis Paris. Un grand merci à Tonton de la Nation Banda. Un grand merci à mon habilleur Charlie Boutique, Charlie le Boulot, Somi Napalin. Merci aussi à celui qu'on appelle John Lili Atalancher et Annonce. Merci à Nokolan Domichouri, Maman Nabiso, Maman Germaine Bangalore Olungo. Vraiment, c'est une émission sociopolitique. Aujourd'hui, Peggy Titan, vraiment aimé parce que Biso Toza, Wana pour informer et pour communiquer. Bino. Aujourd'hui, je reçois pour vous Nouveau Vent et la jeunesse parce que Rigolo, tout le monde va gêner comment Télémi pour le développement un beau Canabiso. Vraiment, je reçois notre futur honorable Chris Moutinguer. Lui, il est de parti de JPL, donc Dynamique Jean-Pierre Liaou, au ministre d'État. Donc, pour que Solanaye, l'Ikanisini parce que tout le monde va gêner et va se lancer dans la politique. Il y a des déléquences et matines à plus pour à Kinshasa, Masolo ya courant, bateau to tchelaka mutema, oh ba fani trop na parlement, ba komi même kolala. A komi kolala, tous on a besoin de nouvelle énergie, ba jeune ba ya ba fan na pe na parlement wana, parce que mboka na biso to lo ba yango vérité, mboka na biso République démocratique du Congo to ko politique na ka président. Ba ba ke lisa pi moko et sous la elomité. Donc tous on a besoin ba to bazala wana pour na basu na chef. Na olinga Massia, mon caméraman, je ne serai pas seul, je serai avec mon intervenant mis à Internet. Aujourd'hui, on va essayer un peu de parler parce que tout ça a Chris Moutinguer à Awa, donc on soit par rapport à CG ou tout ça a par rapport à développement, et par rapport à Yamakambu, enrôlement d'Engenini. Les autres, les Mahas avaient progressé à Kinshasa, Kalabé, et l'Union Silamou va vacciner, il faut encore 2 semaines. Demain, avec lui, sur notre beau plateau, donc Chris Moutinguer, donc il y a un nouveau vent pour comprendre pourquoi je l'appelle comme ça. Je dis bonjour.
toujours de compétition. Bino tu voilà la ndeko. Obi na langage ya politicien Matazolando partout dans le monde, même ici à Kinshasa. D'abord la présentation c'est la TV à Matouche de présenter. Oui, ça qui sont aux analyses, tout ça là. Moi je réponds au nom de monsieur Chris Moutinier, Zali membre de Dynamique de JPN, Dynamique champion Yao. Zali on a pour soutenir Oyo. Le peuple champion Yao a accompli une fonction publique et au sommet de l'État. Une chose, vous allez faire moi à Bandalungwa. Il y a bien des gens qui ont Bandalungwa, au Chabin de Ronavino, au fait sa image, donc sa Bandalungwa, n'est pas la cana. Vous allez faire membre de la coordination, il y a pour moi 2 JPL. Donc, présentation à moi, il y a moi, Mingi à Golobe, vous allez Mingité, mais vous allez voir, dans le lobby, mon PPACK. PPACK de côté de la politique, on a mingi au Salema pour biso de limite ya pour apporter moi ba solution. On fait aussi pour me changer pour moi classe politique wana yumeli longtemps. Yango lobby ba musobe ba komi kolala. Pourquoi pas vous faire sa chance dans la jeunesse? Bateau bazali makasi, bateau bazali brave. Pourquoi pas vous faire sa bango chance wana? Donc on peut bisika bongo bazali biso peut apporter ba solution parce que nous sommes capables. Bango ba lobby awa jeunesse des alliés à venir à lobby. Jeunesse en a beaucoup de yango. Beaucoup encadré en moitié. Jeunesse en a beaucoup de yango à lobby. Beaucoup informé par moitié. Beaucoup responsabilisé par moitié. Zomona. Yango biso moko na malobaya. Président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Il a rencontré à Salagui devant jeunesse congolaise. Ah, il y a biso boya lobby. Jeune. Allez aussi postuler, soyez comme le candidat pour insuffler un nouveau dans la politique congolaise. Donc, biso do yemo PPACK, toza na makanisi ya sika, toza na maele ya sika, pe toza na makasi na nzoto. Yango wana na ina moyo ya koloba. Tolobela sikoyo tema ozoloba mingi mambo ya jeunesse étant que lelo kopesi likanisi na yo. Tala makambo ozoleka na réseaux sociaux lelo tomoni TikTok ekomi makambo ebele ya tomoni bandeko basi makambo azosala bainsecte ezosalema makambo ebele ezosalema et surtout bino bato ya classe politique ntango bozomona lelo jeunesse oyo leyokomi kosala n'importe quoi via réseaux sociaux. Est-ce que lelo soki bapesi yo chance ozala na parlement komona bandeko na bino mosusu bayaka kaka kotesukela bango lokola bapatiki yanga na kotanga bakoma okomprendre lelo akomi kotala biso na jeep filme akotala boye bango moko lisusu ntango bazokendaka makambo na bango bakampagne na bango bandeko bana baleki oyo bamemaka bazobunda bakuluna bazomona bato baka na bagroupe na bango bazosala ba n'importe quoi biloko eza te. Est-ce que Chris Moutinia na lito oyebisa biso parce que eza télévision et surtout ntango otali image ya bandeko no basi oyo lelo makambo akosala mpona kozanga kosala kozanga makambo ebele lelo bakoti na bango na réseaux sociaux basala makambo tant que yo encadre oyekolobakita na phénomène oyo oti kosala phénomène oyo kosalema c'est parce que la jeunesse n'a pas d'occupation. Omona elenge la mungi na tongo aina eloko kosala te ozomona surtout mingi okomona bilenge basi mingi na bandalonga bakosala bapratique wana. Pourquoi? Parce que bazali na eloko bakosala te mpe bazali bapesi bango chance wana te. Même le président de la République a prononçé investissement il faut ya na mboka. Ozomona baentreprise soki ekomi omonaka bilenge bakozwa mpe chance ya kosala yango nazosepela mpe mingi na likanisi ya VPM champion de Yao alobaki awa il faut korajeunir fonction publique kokotisa bajeune batravaille ntango jeune azwi mosala ntango jeune azwi occupation okomona bapratique wana nyonso ekosila mpe mingi bakei kelasi te mingi bakei kelasi te baza bato koexclure na société te to rendre bango utile tokorendre bango utile ndenge nini to créer baatelier neti ngai na membre ya na compte ya Dynamique champion de Yao kobanda baformation moko kala mingi te mpona bandalungwa bajeune ya bandalungwa formation sur informatique na quelques mois baatelier de métier bato bayekola mpona kosisa makambo wana ezali kaka to encadrer jeunesse to responsabiliser bango topesa bango mosala omonake makambo mingi wana ekosalema ekosila nango. Tolobela enrôlement parce que n'empêche mon ligne 10 enrôlement ndenge ngone zo les cas de aussi précisément à Kinshasa parce que aux provincial ouais au monyango c'est mis à organiser
Bon, c'est faible et moyen, il faut le reconnaître. Faible et moyen? Oui, il faut le reconnaître. Oh, Mister Lebini à l'État. Il faut le reconnaître. Et Bimi n'est pas Bima quand attend on a gâté. Il y a tout et Bimi bah réduire maman a rebellé. Et à un moment attend on a gâté même la photo ils en couleur, les alliés en noir et blanc. Pourquoi est-ce qu'il y a tout ça li bon? Parce que mon son a libéré Yamboka Yagi Mingité, il faut savoir orienter les dépenses. Et à un moment il essaie mais bon mais normalement il est qui dans mon akimia. Donc on a dit ne bandele Yagi na nguma makasi ba ba yebele ba yo ba ça 2 semaines. Mon centre d'enrôlement, ils calme, mais ça veut dire que oui, carte d'électeur, message dans la carnaval là na Bandalungwa, otambola na bandeko, otambola na bilenge, message de pesa qui bango comment na matoi parce que kozwa carte d'électeur ezali nano devoir civique, ezali droit na yo. Bato ba mona la carte d'électeur ezali pona faute non, ezali pe pona makambo ebele to sala la rango. Nous avons un électronique, parce que nous avons un carte d'électeur. Nous avons un vagabondage, parce que nous avons un carte d'électeur. Il y a aussi une carte d'identité, mais une carte d'électeur, il faut faciliter il y a un message de l'ancien qui, pour la population, a s'enrôler massivement, et répondre qui tellement favorable. Quand on a s'enrôler qui ensemble. Bandalunga vraiment, on a vu ça sur carte d'électeur, était on a aussi. On va sans critiquer les filles. Banguma est là souté. On sait les amis madame. Côté on a appelé le Monia, la CENI, parce qu'il a rempli une tâche, on a rempli le devoir, il a servi le peuple congolais à Zala enrôlé. Merci Chris Moutinga, on a oublié ça, confrère on a Madis, on a moins de tout rapidement. Ouais. Honorable Chris Moutinga, merci d'abord. On respecte l'invitation de Bissou dans le club. On a une question dans les acquis. Vous êtes natif, on est dans le mandat. Vous avez provincial Bandal pour l'instant. Si vous avez vision Bandal na yo ya lobby. Bandal na yo ya lobby. Vision na yo. Et surtout pour vous savoir honorable que il y a vagabondage, bazo zanga pe l'électricité, surtout na commune na ozo. C'est ça. Bandal oyo ya yo. Bandal les ana 8 quartiers. Nous avons natif ya Siki, nous avons Mola, nous avons Lingwala, nous avons Kassato, nous avons Kankokolo, nous avons Lukuli, nous avons Bandal na 8 quartiers. Bandol na yo projet na yo action na yo ya monene oyo zo na Bandal makamo nyonso to ko vivre lo na Bandalungwa yekolakisa ya Bandalungwa na balobeli oyo bazali koloba te bato fo baloba makambo ekosama na commune ya Bandalungwa bakoloba ngo te tomonaki awa dernièrement ndeko vice bourgmestre Jekoko tomonaki ye mbakiti sur le terrain azosala ba 200 oyo fallait bandeko na biso babimaki balobeli ya Bandalungwa oyo fallait ba bourgmestre na biso basala basalaki yango te yango bana sepelaki na félicité sekedi ntango achangeaki mpe ba bourgmestre na moni bao bakoti ya tour oyo mo pepe ya sekezali vu qu'il y a petit peu chance dans jeunesse donc au monde a bourgmestre na biso adjoint ya Bandalungwa akosala mosala apesi ye longoni ya mingi likanisi ekozala kaka kopesa bakoapporte basolution na baproblème oyo ezali lié na commune ya Bandalungwa entre autres tozali na délinquance ezali makasi phénomène ekulu na emati makasi na Bandalungwa ya biso tokolaka yaka boye te ozali oki obeti bale na 5 ans ozongi calmement oki obeti bale na municipal ozongi calmement et en plus baterrain wana mpe ya football ekangama municipal yango wana ekangama ti lelo moto akolobela yango azali te bon mosolo ebima wana mpo basala municipal moto akolobela yango azali te jeunesse soki eza occupé te même le sport eoccupaka jeunesse ntango bopimeli biso même baterrain wana akosaka na masano jeunesse akosala nini yango moni tokomi bapratike wana nyonso mabe baguluna ye tout consort mais nakosenga mpe na baparent bapapa bamama ya Bandalungwa toteyaka mpe bandeko na biso totalisa bango ke image oyo bakopesa ya Bandalungwa yango wana te Bandalungwa biso tokoli bongo te Bandal ezali place ya baevolue akosala makambo oyo bandeko na biso mosusu bakosala te nasengi bino mpenza longo pardon so il faut kosenga pardon totika nango makambo wana tozongisa Bandalungwa na image na yango ekozala bien makasi. Deuxième question na ngai ezali moi Patrice lelo tonomi yankoyaka na babeau-parole jeunesse babeau-parole ere okoma na ensemble wana kaka makambo ozoloba oyo bomemela biso yango kuna po tozwaka biyano na biso ekomelaka biso problème ekomelaka biso kini base ezomonana te makambo ebelebelebele
comme otambola na mutuka totala biso filme na musika okomi koleka biso lelo toza na babo parole mpona lokomi te ntango kokoma otonsike yo kokoma ere okokoma ovandi wana mpona yoki provincial bondal eza na desiège ere okokoma ovandi wana mabapekisi makambo tukozosolola baimage ekotikala na kilowa nakokata otende kodisa match nayebi bandalunga malamu na botami na bandalunga na boyi na bandalunga natangi na bandalunga nayebi bandalunga malamu baproblème oyo toza koraconte je vous assure un jour nzambe nde akosuma kotia kokoma mpasi tokana tokoma na koaporte basolution mpona bandalunga parceke nayebi yango malamu nayebi bandalunga ayi na problème ya sécurité nayebi bandalunga ayi na problème ya électricité nayebi bandalunga ayi na baproblème ekiliki tokotrouvele yango basolution omoni projet de société toza na moment ya campagne te toza kaka kosala basensibilisation mpe tozosala visibilité na biso bandalungwa bandeko bayeba biso donc okokoma au moment opportun ya baprojet parce que député fo bavote mpona baprojet na ye député bakovote ote mpo opesi mosolo donc tozomona mingi badéputé wana tokolobela yango tokolobela mpe par rapport à loi soki kuluna emati makasi eza mpe badéputé ebele nde baye kokreye yango koma yo ovandaka boye oyebi ke bana ya koto oyo na koto bayokanaka te yo ozwi bana na yo kuna omemi bango koto oyo mpo yo kozwa carte de lecteur ololuka basangana basola bake kobunda bato bazoka wana presque savubo bazoka mpe misusu bakomisi député ntongo nyonso baye wana epa na ye mosolo ekokaba ozokomprendre bango mpe ya koto bamoni mosolo ayi kuna bango babaki mposa ya mosolo me moye bakoma kuna eyi te mpo kuluna ekobunda ozomona bapolitike bayi politike ebele ya bandalungwa baoccasionne kuluna makasi mpona nini bango eloko oyo to électoral eboyi yango bango bakosalaka. Merci. ndeko motingela nayebi ke toza na yo tozokende na yo mpe voir suka mais fo natuna yo motuna oyo soki natuna yo te feke tosali émission te nayebi ke dynamique Jean-Pierre Niao est-ce que boza na union sacrée? Oui, on a union sacrée le peuple Jean-Pierre Niao azali derrière vision ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi tozali na union sacrée de soutenir ye ti na maponemi ya 2023 oganye baélection na mpe peuple Jean-Pierre Niao kozala lisusu reconduit na gouvernement koya na pote asali mosala makasi oyo mwana ya miso ya bato bareforme oyo asali na fonction publique bagénissement oyo ayei kosala na fonction publique baretraité bakei oyo likambo ezalaka te fonction publique omona moto akei retraite eyaka te mais Jean-Pierre Niao aye asali makambo wana lelo baéclosion salariale ye mpe bamécanisation ezosalema ebele nayebi so mikolo ekoya bilenge ebele okomona bango bakosala na fonction publique po ete azali na besoin ya korajeunir institution wana lisolo oyo nasi oza mwana ya Congo mwana Kinshasa yebi makambo lisolo ya t-shirt mbongo mais lelo tomoni bainstaure loi moko électorale ya balonga parce que toyebi ke lelo politicien soki tomoni azosalisa meeting ou bien réunion ou bien conférence epi bato bayaka kaka na poule ya mbongo omona bakozwa mwa 3 000 mwa 5 000 mais lobi kaka soki député wana azwi te ka bango bakoncula yo lelo système oyo tomona na république démocratique du Congo mpona boya bosoutenir un politicien moto aza na élection ekomi mbongo na nsima mbongo liboso bato vision na nsima est ce que lelo par rapport ya loi wana électorale yo Chris Moutinger est ce que omoni yango malamu parce que bino boza badébutant bozobanda peut-être misolo nano emonani te mais ntango omoni bongo lelo est ce que bato bakokima mpe bato mosusu bakokima bayebi ke loi oyo est ce que bato bakoya vraiment mpe mpona basangana na bino par rapport likambo lobi ezali na mbanolama ya makasi likambo lobi po ete mingi ya bayi politique soki mosolo ezali te bana eloko bakopesa population te nayebi ye mpo bato bayeba na ye seke baye mpo na mosolo vu qu'il a compris aussi la faiblesse de la population, balingi mosolo yango apesi bango mosolo yango na sepeli na loi électorale eboyi makambo wana député kokaba mosolo te na population député kabande vision oyo ezali nango yango nde koconvaincre population a voter tozala makambo ebele ya kopresente la population entre autres basolution fo kotopele bango kolakisa bango ke biso soki tokomi na esika oyo omoni problème oyo biso tokosala boye soki biso tokomi na esika oyo omoni makambo biso tokolobela yango mosala ya député yango wana kosala mibeko mpe kosurveille gouvernement yango na mosala ya député mosala ya député ete kokaba mosolo yango omoni ya jande mpe kuluna na bandali ya député na kuna kabaka mbongo
nous sommes venus au Kenya pour aller à Bomi. Pendant que nous avons un moment, il y a une campagne de pouvoir. Donc c'est des choses où il faut déplorer. Il faut déplorer. Cabane de vision. Cabane de vision, on doit pour la vision. On doit pour la maïle, pour la boana, pour la dicaniso, pour la bango. Solution ni yo pour apporter les bango. Donc on a deux fois, mais sous soit cabine mon solo mingi. Dans ma besoin. A comme il peut les gars filmer pourquoi? Bino ko voter te po azaki choix monter mana bino. Voter po asomba ki bino. Mais moto ko ngota ngobima. Akole ko kaka na moto kana ya che filmer po de bien. O azali ko ropi. Donc to ko mana oyaka na opesa mbongo ko voter ka. Yango moni bana lungu azo vivre ba problème nyonso yo. Solution ya malongo ezali te po moto ko lobela biso réellement azali te. To lobela moto na suka parce que tomoni Daniel Safu oyo azali ko créer chef batube le bazolo bakiba comportement ya ba aimé na bino musu baza kuno direza ba bino bato bozolo nga bokota est-ce que boko bien ni boko côté parce que ba o baza kuna ko balaka ki biso le bato kosa bato musu bazo kuna vision chef de l'état ni na sali 5 ans ba limite sous habité yo étant que jeune yo y est vraiment la renaissance tout le monde bien pas bozolo kuna ba bon, nakolinga mingi otanga bakombo ya bato te mais nakoloba mwa moke kote wana soki moto abebisi image na ye na miso ya bato kolanda ye te parce que politiki ya mingi précisément ya biso na Afrique ezali na bacaméléon okomona kaka moto otangi nkombo wana okozongisa baimage oyo ya nsima okomona ke akumisaki ntango azwi mosolo ntango omoni bapesi ye te aye afingi ezali baexemple ya suivre te moni politique ekozala constant soki oza na droite oza na droite oza na gauche oza na gauche bato bachangeaka wana bazali bato biso tokolanda te nga vraiment kote wana naye na propos ya kotenir te mpo nayebi moto olobi wana naye na propos ya kotenir kote wana te akosala makambo na ye totala ndenge alobi otete mais nga na assure bino soki kopresente bino moto akoki kozalaki exemple pour la jeunesse tolanda le vœu père de Jean-Pierre Liao. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui a la souci de la population alors moto yo alingi mboka et émerger zomona bato kolanda bango wana bato ya kolanda baina vision malamu mpona mboka ezali bavœu père de Jean-Pierre Liao asuki. Merci beaucoup Tokomi Nasuka, merci Batbolandi biso partout. Je pense que Boyoki Makambo ndeko Chris Moutinga à lobby donc dynamique Jean-Pierre Liaou Boyoki nengeni apesi ba projet na ye nengeni à lobby que et surtout lisolo ya délinquance kuluna ezongi makasi na ville province ya Kinshasa et surtout na commune ya Bandalungwa yango toyaki toyo kalikanisi na ye na sengi merci na bino Batbolandi biso partout na ebité ceux qui Chris Moutinga okosukisa eloko moko parce que bat bakolanda partout ebike mbalo yo bandeko ya diaspora pe bakovote na yebite Tokomi Nasuka ilobani okotika bani okotika na bato bakozwa libako ya kolanda biso iloba ya suka ezali boye na kopesa message d'espoir na peuple congolais effectivement solo mingi mais tobosana te le pays est agressé par l'ennemi qui est le Rwanda. Oui merci na côté wana na kosenga na gouvernement topesa mapinga na biso makasi to soutenir bango tomoni bamabwe kosalema EAC ayawa bambuye biso yo tobengi yo po ya kokundela biso yo komi lokola Rwanda mpe azali membre ya EAC olingi okunda te siko utilité na yo na mabele na biso ezali nini towana deux événements tozokenda mona élection ezali na kosilisa guerre wana este po depo élection esalema malamu ezosenga kimia ezala na mboka natiki Kongo na maboko ya Nzambe alobi na Nzambe nde tokolonga totalela Nzambe totalela mapinga na biso bakunda po te tozo elonga wana ye eloko te kote na liboso na biso Rwanda azali eloko te le fait Maréchal Mobutu l'a dit une fois s'il faut signer le pacte avec les diables pour l'intégrité de la Zaïre aujourd'hui de la RDC il faut le faire on a sepelaki na Félix Antoine Tshisekedi ayoka population ya Goma makambo balobi a retiré RDC na organisation wana ya EAC pour les apporter des biso de l'autre côté population beaucoup fois guerre ko continuer M23 pour avancer biso donc ça de l'autre côté
côté wana pena tosengi na ye atia mwa mayele côté wana kosilisa guerre wana tokonte na basoda na biso ya FRDC bazali capable ya kosilisa bitumba wana. Merci beaucoup moi Mboka Christian Moutinga ya totiki bino na pesi merci na ba diaspora nyonso bolandi biso donc to soutenir yé na surtout kozala de citer nga na obenga nouveau vent ya jeunesse congolaise donc merci na Masia derrière la caméra, merci na ndeko 10 autres zaki na ye, merci na bandeko nyonso o batato, merci na Glody, merci na Panya, merci na batutu bolandi biso partout. On se retrouve à la prochaine sur cleboa.com. Merci. C'est ici que nous vous amenons. Dans le plus beau cadre jamais imaginé. De toute tendance, nos clients sont les plus privilégiés. Pour le touriste, vacancier, professionnel. Que ce soit pour le repos ou un passage dans la capitale de l'Afrique, Kinshasa, la Villa del Pirlo Auberge met à votre disposition des chambres ordinaires, chambres exécutives, cuisine propre, spacieuse, luxueuse, bien meublée, afin de passer d'excellents séjours au sein de ces installations. Où que vous soyez, dans les 4 coins du monde, faites votre réservation sur tous nos canaux de communication, téléphone, site web ou sur notre page Facebook. La Villa del Pirlo Auberge vous garantit une connexion Wi-Fi Internet et intranet haut débit. Villa del Pirlo Auberge. Dormez luxueusement.